ingeta la famille bokota la famille awa matière ici ekoti kande tolobaka litière ici ekoti la famille kisongi kandenge tomesana awa tosalaka na biso kisongi na 4 moko ya bien bandeko na nga lelo kisongi ayeli bino ba makambo mosusu ba bordure ke zongi kandenge boyebi na kisongi mingi toyelaka kaka toyelaka bino ka basala nzambe surtout ya wapi ya Congo la famille awa ba bordure ke zongi na mateya lelo ya ba pasteur ebele bandeko na nga bakomi kobwakela na ba jeton na kalawana to bando mona mateya izande mateya omona pasteur penza atelemi na cher azoteya makambo oyo bible sengi biso mena kilelo oyo ba pasteur ebele ekomi kaka jeton oyo akobwakela kuna oyo pe babwakele kuna oyo pe akobwakela moninga kuna donc kilelo ekomi kaka oyo asali jeton kote mosusu oyo pe akoya ko répondre na jeton na ndenge na ye kanenge bomona ki concert a pasteur Mike Kalambai eutaki ko salema bandeko nanga tomona ki pasteur Mike Kalambai atambola ki na ba église ebele ko kende ka ndenge zalaka ko sensibiliser bato ebele na ba église ba participer na concert na ye à Stade des Martyrs et ko sala kino bato ebele bakufaki kanenge bomona ki plus de 12 personnes o ekufaki na concert à pasteur na biso pasteur Mike Kalambai alors après concert plutôt kandenge makambo kendaka kandenge makambo tambolaka la famille eye ko sala kino ba pasteur mosusu siko lelo baye na ba bordure pas possible baye ko beta ba bordure baye ko boake la pasteur Mike Kalambai ba jeton na niveau moko pas possible la famille kane boyebi awa kisongi matakita awa eza place ya kisongi bandeko na ngai donc kisongi ya somo nazo tiela bino ba audio nyonso ya ba bordure bona otiela bino ba audio nyonso ya ba jeton tolo bango ka ba jeton o bakomi kobwakela pasteur na biso Mike Kalambai bandeko na nga boyo kango bino moko na matoi na bino Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation la famille kandenge po mona awa penza eza Gavker Gavker ebele abatu bakoya kotuna mama Gavker ango eza nini Gavker azawana pona bandeko mosusu bandeko na biso oyo bazoluka ba makambo kandenge ezalaka ya mabota omonike ovandi na ndako libala 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans omona mwana zoya te na kote na yo en tout cas na osenga na yo kotaka na Gavker benga bango na Gavker bandeko nanga assurance eza ya makasi kuna penza okobota na Gavker olinga te mabota ekei ezongi na Gavker assurance penza ya makasi la famille ezali pona ba papa mosusu azoyoka kolemba lomba pota libumu ba hémorroïde moko ezotika yo te
na gafke ya bandeko nanga kuna okozwa na yo lobiko ya otolobaka lobiko moko eza éternel na ndenge moko ya kitoko. Pona bandeko mosusu oyo zoya munene mosusu miyebaka te pourquoi nazoyaka munene chaque jour. Solution eza nango ka na Gafker bandeko nanga na système moko ya bien. Benga Gafker to benga numéro eza affiché tokotia bino en contact na Gafker na ndenge moko ya bien. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle plutôt vous allez nous suivre. Bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur Kisongi Songi officiel, bienvenue na balandinyon so yakala, bienvenue na ba onyon so yasika. Toyebike chaque fois que tu sala ba émission yasika, bato asika pe bakotaka na chaîne na biso, yango toyeko yamba bino bato asika boye imalamu na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel la famille na ndenge moko ya bien. Kandenge bo mona kombo ya chaîne na biso Kisongi Songi, en tout cas awa ezande Kisongi Songi matakita. Awa tobetaka Kisongi Songi na cadre moko ya bien ezate keno toya kosambwisa baninga, toya kofinga baninga te. Ezaka Kisongi Songi to koti na mwa mozindo ya mwa makambo mosusu oyo bandeko mosusu bayebaka te na ndenge moko ya bien. Voilà la famille, lelo ka ndenge bomona na ye na pasteur Mike Kalambai, na ye na pasteur Israël. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, sensibilisation mosusu kandenge na lobaka nga na sololaka toujours pembe. Na boy nanga jour moko tokufa ezala keno bana na biso bakomi kotelengana ka libanda. Ezalaka bien te. Papa, maman, de partout au bolandaka Kisongi Songi officiel, s'il vous plaît. Toboyi makambo soni. Ba mapango yango yo $350 ya pamba bosombeli bana lipangu. Ata soki lelo bozate, l'essentiel bana na bino batu mosusu bando talaka bana na bino ke moni bana wana ba parents na bango basala mwa eloko ya malonga lelo otokomi komona surtout na communauté na biso ba congolais la famille ekomi kosala soni penza ya makasi. Pourquoi? Parce que omona ba parents mosusu bazana mbongo mais tango ba okufa batikelaka bana na bango eloko ya malonga te. Pourquoi? Parce que bambongo na bango wana ezalaki kaka bakende ba feti ba bwakaka bambongo batu ba sentir ke o bazana bambongo. So il faut que ba organiser ba feti. Omona tala feti batu bo kanisaka ke no bazana mbongo kutu ndako ba ovanda eza kufutela bolingi bola kisa mokili ke bozana mbongo mais eloko ya malonga ya motuya nga moko na lobaka lupango ozana ngote botika koyokisa biso soni, s'il vous plaît. Bandeko na biso ya poto na lobango, il y a tant de gens bazana poto, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même 5 ans bozana poto, mais bokanisaka ta kutu te kosombaka ba mapango poto wana eza epa na bino te. Soki bozana makoki nzambe asali bino ngolu ya osomba babandaku na poto, gloire au Seigneur. Mais soki bomoni ke ba makoki na bino ekosimba te pour que bosomba bandaku na bapoto ekozala malamu, bosombaka na mboka na bino, bosombelaka bana na bino ba mapango bino boko pe bosomba. Parce que lobi to après lobi soki ba lobi ke no ba benga na bino bozonga na bakini
bovanda wapi epa na bino ya baparent ozala pasi pe mawa pe soni s'il vous plaît bamapango eza nango $350 ya pamba na système moko ya bien la famille ka ndenge tooloba toye na pasteur Mike Kalambai après concert na ye papa na biso Israël Mutombo ye pe aye na oya ye aye na ba jeton na ye aye na makambu na ye aboyi na ye kolobango directement epa ya pasteur Mike Kalambai mais aye nango na ndenge na yaye moko la famille nazotiela bino audio boyoka bino moko tokozonga mpona osala na liste hein la famille on se retrouve juste après merci oyo etonda na bato bakufa c'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas aller répondre à n'importe quoi boyoka s'il vous plaît, moi je prêche. Vous invitez le Moussous, vous coller au cachet, comme si vous voulez faire allusion à Batoua. Mais c'est des enseignements que j'ai donnés depuis longtemps. Ne m'interprétez pas mal. Je n'aime pas de polémiques, je n'aime pas de conflits. J'aime être pasteur au milieu du village. Ne me mettez pas ce cachet-là. Même ne me collez rien. Mais sauf que je dis ceci. Pasteur François Mutombo. Viennent quelque part, lorsqu'ils rentrent, ils doivent ramener des gens. Je continue. C'est pourquoi faites attention. Église, faites attention. C'est une chose. François, même si on m'amène $500,000, quelqu'un vient ici, n'a pas matapé banjimi nanga na pesaye na yebiote. Je ne peux pas côté fils bino mutu. Oh, poneni potozala na relation malamu na ba. Je préfère anazalangamo olenga na fanja. Nazolia mwa fufu na ngana kimia nazala likamuna nzambete. Ya mulimu ne koma o parce que na deux fils iyo mutu. Hey. Chez moi ces histoires là ne pas le monde spirituel. Moi, je connais le monde. Tamusumina mona amakambo ebele au Congo ne sait pas parler. De peur que bayo kutumbelonda Congo zambo aya biente. Mbo aya en. Makambo ya nzambe ekukoma ya nzoto. Ekoma ya ba poison na ba soda na ba plainte na parquet. Na boyi na ngai ba problème utika na anatei na ngai na ina ngave nazali kamuna mutu te. So nzamba pesi ngai na le. Apesi ngai te na lali na zongisulu kumwepa ya Zambe. Ndega tozokende baleji pepe ata tobimi 40 l'essentiel milimo abato esalini somme. François nazosala course na mutu te ke lobi bamona ngai na tondisi place boy. Je n'en ai pas besoin. Je suis venu prêcher le salut des âmes. Et je suis venu vous dire, l'heure na yeki na ki pasteur na yeba ki atate ke ba obenga nga voici l'homme. Na okome pe na zole ananzela voici na yeba ka. Moi j'étais venu servir Dieu. Oyo nyonso ye oyo, c'est la volonté de Dieu. Ce que linge mateke de ce qui Dieu est souverain. Na forcer et le côté na zo sala course na mutu te na zana compétition te. Je prêche le salut en Christ un point entré. Eindi. Nasaleni na oteya yo Yesu ndimele ye mwalimu na yo big ndoki akoki kolia yote soki Yesu afandi kati na yo nganga kisa kosimba yote bande kweza ya kubeba kana yeli kistare na makambo na Zambete pasteur tuku soki yo mwana angaso indengeni ndenge na tambula ananzela na mumona kaka François Mutombo. C'est pourquoi je sais vivre avec tout le monde na yamba mutunyo. Mon téléphone c'est connu de tous. Je n'ai pas un numéro particulier privé. C'est ça. C'est l'amour de Dieu. Na kokoma nani pona zwa nini na biro na ngeba bando opona bato na oyamba ngai nani lero na veko ofanda na biro na zolu kwa bato ya oyamba na bosani yango lelo ski bato na koma lolendo s'il vous plaît Somme. Dieu zambo kusadi sanga erero anate. Voilà, de retour la famille. Tambola mokili omona makambo. Le message est tellement clair. Clair, penza otolobaka na biso clair la famille. Yakobakisa ezate, yakoloba pe ebele ezate. Message eza na biso clair. Message ya papa na biso François Mutombo. Kandenge touti koyoka ye, eza mingi concerné
pasteur Mike Kalambai na pasteur Moïse Mbiye. Parce que toutaki komona concert ya pasteur Moïse Mbiye yango nde bandaki ya liboso et du coup toyaki komona pe concert ya pasteur Mike Kalambai. La famille déjà quand ndenge toyebi na bambutu mbutu wana ebele ya batu tolo bango ngana lobaka na ngai. Plus je m'excuse la famille, place na biso kande to loba izaki songi awa mataki ta to sala biso ki songi na cadre moko ya bien. Bablo mosusu soki to sala ki songi photo loba. Parce que komona ba makambo ya ba stade oyo, to mona kango na bato mokili. Tango ba betaka ba concert na bango, o mona oya lobi ngana ko sala plein, o pe ya ko sala, o ngape na ko sala plein, ngape o mona pe ba mbutu ezalaka penza ebele ya makasi. Yango pe toyaki komona ngo epa ya basala nzambe. Na mutu oyo soki to landi bien mateya ya papa na biso François Mutomboka ndenge lobi nga na déficit saka bandimité. To mona ki mutu oyo akota na ba église pona okendo sensibiliser ba membre ba église ba ya na concert ya Stade de Martyrs ezaki pasteur Mike Kalambai. To mona ki pe papa na biso Moïse Mbiye yepe akendaki na église ya pasteur na biso Mukuna akendaki na église ya pasteur Kabundi Walesa yepe akendaki kaka na cadre à concert yango na kosenga penza na basala nzambe s'il vous plaît to salela nzambe na motema moko soki obeta concert salaka évangélisation na yo ka ndenge osala sala mwa sensibilisation na yo ka ndenge osala na ndenge moko abia soki osala ngo na ba télévision soki osala ngo na ba page na yo soki batu mosusu ka ndenge biso ba kronimama na kronifati to salela bino déjà ba publicité na ndenge moko ya bia soki omoni ke non azana batu nanga bakoki ko salela ngai bosali. Congolais, Congolaises, partout aux Ali Kotala Biso, Toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.